Ça fait pas problème trop na ba vie. Yo mo pour comprendre que baranki nous luka trop luka le ba problème. Mais na bongo li buté malasa mutu. Midemoni TV. Francophonie de français. Parce que moi lingala phonie de moi lingala. Magambo sindi le kia daivi mambuna. Midemoni TV. C'est ça le rôle la malade andeke. Donc kinda rapé songa. Bonjour et bonsoir à vos chers abonnés de Mi de Télévision, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Comme vous le savez très bien, Dan Mosengo toujours à la présentation de cette très belle émission. On ne change pas l'équipe qui gagne, l'équipe qui gagne Dan Mosengo à la présentation, Gloire Kamouni, le king de la réalisation, que je tiens vraiment à remercier derrière la caméra, sans oublier le maestro Benny Mafuta à la montage de cette très belle émission. Par là déjà je tiens à saluer mon chef Mine de Mondi, le king de king. Mbo Tebisika Azali sans y TV Izalité chaîne ou Izalité n'a pas Chimbote. On dit l'excellence qui produit l'excellence, c'est cette chaîne que je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Aujourd'hui comme invité, je tiens vraiment à vous dire, je reçois pour vous Yalola. Avec lui, nous allons parler de l'actualité théâtrale. Il est l'un de poulain de Caleb. Comme vous le savez très bien, Caleb a des problèmes avec la justice. Ensemble avec Yalola, nous allons essayer un peu de parler de ça, de parler vraiment et de savoir plus sur ça. Je vous demande déjà de vous abonner massivement. Pour ne pas beaucoup parler, je tiens déjà à remercier Trésor Tilou, le banquier riche. Lui n'est pas seulement un banquier, mais c'est un banquier riche. N'a pas Chimbo aux États-Unis, Bishika Azali. La taille, l'élégance qui trouble les femmes. Il le banango papa chéri vient en Goliath en France, n'a pas Chimbo Tebisiko Azali. Freddy et Toumba le barba papa. Joël Kassiri Kalabarba Maman, un couple royal, n'a pas si bangombo, t'es na beau sanité, gloire moko la pulga, gros bichou à loup, bonne chance na yebisika, azali kosala, examen d'État. Tout bandali solo na invité na biso. Merci beaucoup. Midemoni TV. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, Yalola est mon invité principal d'aujourd'hui. Moi, souvent, je l'appelle Yalola Moucheni. Quand on parle de Lola Moucheni, on voit le code mondial. Il y a Willy Moucheni, Penapeshimbo Tebishika Azali. Avec lui, nous allons vraiment essayer de parler de l'actualité théâtrale, art dramatique, Yambo Kanabiso, ainsi que de l'affaire Caleb. L'affaire Caleb avec Élise. Ils ont vraiment Makamobile, comme on le dit en français. Ils ont fait couler beaucoup d'encre. Ensemble, Yalola Ndi, Tokubeta Masolo, Wana, Bossa. Abonnez massivement car vous ne serez pas d'ici à travers votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit le cardinal de la presse. Bonjour Yalola. Ouais, bonjour. Naba tutulus bo talentine ngalema. Na yebo yokase yondo wasenga kimpunya bazaria vraiment beaucoup mwinkela. Wana na monastère Vietnam na ngalema ya kishinga mpemba ya Willy Moucheni. Pourquoi pas kukunyungu mwaka El Chanto de Kimbanseke, hein, Wami Miguel le goût de vivre, hein. Sans oublier Pamela qui s'est dit tout le monde lemba, donc on est ensemble quoi. Personnellement à comprendre tout le bien. Dans le lobby na pesi mbote na batutu ba otala ngai artiste na bango balingaka mingi azana plateau la Moucheni wana moni ba Willy Moucheni ba Roland Kambila Roland Kambila ya zara na France asa bourgeois pas otala ngai ba donc batu base belé ba kukunyungu mwaka El Chanto de Kimbanseke ba Wami Miguel le goût de vivre ba otalanga en direct ya France, pourquoi pas en direct à New York. Maman Émilie Ali Soumaï, femme de valeur est toujours critiquée, ba lobi Fachi la victorieuse, Maman Émilie Ali Soumaï. Donc on est ensemble de wani zasko langila pour moi langila kenda na moi francophonie. Donc masonika francophonie de français. Francophonie de français. Parce que moi lingala phonie de moi lingala. Magambo sindi le kia daivi mambuna. Merci beaucoup to kota vraiment na kati émission na biso. Babi enfin check kimiana ans le Zolona José de Londres. Omoni ngala za muto na vanda kana ba richesse kapi, hein? Richesse kapi a conseillé nga trop, richesse kapi soldat makasi, hein? Richesse kapi ya zalana ba Roland Kambila.
abisinga bilo la moucheni rankine futa raté dans la vie il faut savoir soigner mon lelo oyo to luki ba rankine trop yango lukeli biso pe ba problème trop na ba vie yo mo pour comprendre que ba rankine luka trop lukelo ba mais na bongo libute malaza mutu so pe ba problème trop na ba vie yo mo pour comprendre que ba rankine luka trop lukelo ba mais na bongo libute malaza mutu na bandaki na mopagano na komi mosala nzambe donc je like ba kukunyungu mwaka el chanto de kimbanseke baya ba wami Miguel le goût de vivre baya la rotiki yango se ba doya les choses ah ba oyebele na minute oyo na ebisa yo mboka eza ya koyinda na profiter na lancer message oyo ke acoustique alangi les oya donc richesse kapi richesse kapi ne mutu azo organiser acoustique alangi la oyo alola mushene obeta omoni lelo oyo artiste tant artiste côté comique okozala stationné te l'aime sur la théâtre monique kokili soutien on ke no na musique c'est ngana théâtre nako boko lobate na kokite lelo o ezana acteur mo côté na moment o a côté le manalo la mouchene na scène na humour na comique omoni preuve ane bango tu bayaki na minute so bazate baleki lo wa mopepe banana ngo bayaki moni nga sur place na linga ratende yango wana babe mikolo sa na nga sous polémique te banana ngo bayaki baleki oyo zaka Zinani. Te omoni lelo kotanga ba komba ba yuma na ba télé on moni ba osa ba avantage belé on comprend moni ko suka nango po changer no peka to moni otanga ba yuma po ba toyaki miko to mona ba mobiki sina ba lianza na biso olobela bango te na lobi bato ba yaki tangi komba donc ya sala ba sali ba sa succès mikolo so tango tangi bongo bo ba fele mso ba kokodio ko lobani ba mère na biso ba mama linga ba mama bo mengo moni succès ngana benga succès za lokola malade andeke donc kindara pe zongaka mo lelo ba biso balola pe to sala ba succès lelo pe ba succès sila lelo pe ba succès zongi donc ça vie baloba dans ma vie il y a toujours ma haut et ma bas donc humilité précède ma gloire si tu m'humilies pas tu ne précèdes pas ma gloire donc il faut savoir m'humilier donc c'est par rapport à la subjonctif donc quelque part aux zones banova que na minute balianza ba mobiki si baliki na succès c'est ngana yo tanga ba komba ba to ate c'est ngam taleka ngana succès ça te mutaleka ngana succès zaka Jésus pour star ba star zaka Jésus pour banda succès na l'an 0 ti lelo mutaleka na succès zate donc ba succès na bango tout bayaka balekaka mais il est même hier aujourd'hui et éternellement donc ngana banga rendre succès Jésus ba succès na bango na nyonso eza nango ba échafaudage et puis na Congo to na star moko eza Caleb Tukebana o tout batikali baba photocopie ba sala rende o Caleb ba sala donc c'est un peu ça lola na beto ya na bisura wana mba moko ya star ba star na musana mela batu bambongo te omoni lelo bino pe presse fo boye bara valeur ya batu valeur ya artiste po collaborer msuna Caleb te bofana na Caleb te oyebi degré ni Caleb azalaka te degré ni Caleb a fonctionnera te omoni lelo mo wana nanu ya escroto mo ya romela mutsumbongo et un peu kilo Caleb amela mutumbongo te lelo rememi na justice par rapport ya ngwana Elisa lelo ko memi Caleb na justice eza mutema mabe omoni lelo oyo toyebani musala na biso na Congo nde to sala musala na biso na Congo musala na biso na Congo to vivora na bambata to vivora na ba greco par rapport ya batu na biso na bikete na ko fanda kukunyungu mwaka el chanto de Kimbanseke osolola na bika ba wami Miguel le goût de vivre ba ya Willy Musheni net 5 minutes na to zana fe na nga fote singa supérieur aibi singa bite petit nga lola Musheni marambo zali ba papi matalatala ba papi matalatala ba fe ba koti marambango ba richesse kapi ya zalana quelque part yozo ebisa bis quelque part yozo c'est ce qui artiste comédien lelo na Congo vivra na matola a vivre na Rosinga et pourtant même Bible ici sur mutaliaka na musala na ye c'est ebongo na art Bible zala na art Bible zate biso marambo banda dès les fondations soku tuma mala lo barambongo muke bale muke biso ti to tourna banzonzing to travailler par amour na kolonga msuna ke peshanga benga na ke atake sœur na frère na ye et ça te gagné qui n'a taxé peshanga boy to choix Ursil contre peshanga et là on n'a malonga tout ça là to est-ce que ngana kenana porter Ursil peshanga plainte Elisa de déclarer qu'il y a le billet ba yokana na Caleb qui a arosala na chaîne na bino ya internet nde koma na ba applis boy ya liambongo wana te loko ya zo déclarer wana Jezabel pour déclarer mbongo wana Jezabel au monde a fille tango za déjà na haine tango za na haine ata basalo délivrance babengi ba passer nyonso a Congo donc haine wana za nango elongwa nango te wana sa Jezabel
Moi lelo pour ça Caleb Toukeba na souci na ezala qui a valorisé culture congolais que art na biso koma ki na baisse lelo bana mikuse loga ba chukuma ba ini edu ba beta biso yango na pour ça Caleb Toukeba na souci a kolinga art alors ba été to créé pour est-ce que théâtre na Congo ta la masute théâtre kufa neti nzonzing kufa po ba CD za la souté à part moi ba chaîne migolo na mona moi ba biso zongela ba biloko ngo ba chaîne muso amike mais théâtre na Congo pende kufaki ba petit ba roma otana bango ba novelas ba roma otana bango ba hi famille Kardashian hein ba petit ba na tanto mona petit otala o mambri koko toi la fait chaque toi la ni donc et comment passer donc mutu pena ndima ke abonnement na ele garabo et simba tse de faut bien consommer l'air aux olingo valoriser musala na bizno artiste et comédien mais moutfo a se retrouver quelque part na contrat ou bosigné ki yonaye pourquoi aux mon et belé au PCI ya muki te na Congo to travailler na contrat et soko mabi pendo hein soko ba mabi pendo ba mama shako ba mama linga ba mabo mengo ba mama nzita hein ba sera na biso ba mindondo pe ya sonamba li parti hein ba sina ba contrat na ba chitenge sana to chanzaka idéologie te biso lelo art na biso loko ekende mabe eza parti ya likolo ministère na biso ndezo sola na nufo to ça reconnu tu donc to konnana ba président mo lelo eloko zo boma biso omoni Hermo Caleb Narange omoni Caleb na Bofan o commune Simambi OK Caleb a kembi fort lelo 25 ans Caleb a ke ba Nigeria asali ba boutique donc asali na ba biloko artiste ko sala tu mais pour na kolukara bima donc boso yo kembi na vie fo senga pe baninga musupi ba kimbara na vie fo melanga ba Caleb amela mutumbongo te ba yo kango pamba eza o jimole ko mamba procès justice ndezolo bara Elise a déclaré te a déclaré mbongo na été eloko ya déclaré ba déclarer mbongo avec ba preuve et on dit atana yeko defelo ko pa non fo na sana hein ba benga ngoni ba benga ngo bese o ba policier ba ko kangela ba ya ka bese ya ngo singa so defite tara ya ba melo mo abongosko yo sana ngo tozo la sanga preuve ya affiche ana ba preuve te et pour le bique ba photo oh photo ana baswaki na yebi côté basu photo na ngate photo na we basongo na Facebook na ngai pour ça Caleb Toukeba en tant que number 1 abimisi téléphone na ye to moni ba conversation nyonso o ba solo la na ndenga tinda ba photo moi non te que wana d'autres par exemple salir réputation mutu hein pour ba richesse kapi hein na ba rola kambila tango ba vanda na lola musheni ba kukunyungu mwaka el chanto de Gimbanseki au moins te que éviter ce kenda bongo te mais quelque part na quatre groupe Sinark ba actrice basé belé ou bazali vraiment talentueux pétri de talent félicitations d'abord Kotoana pourquoi c'est que bozo mutu libanda ya jouer rôle na kati ya la fille du serpent wana or que binomo bozana ba actrice belé na kati wana quelque part ils ont une capacité ya ba actrice na bino te beaucoup zo mutu banda toni na lo bariloko oyo moni lelo oyo groupe Sinark eza groupe moi boy côté bactère toko lukate to so bactère musuli banda mais après ça Caleb Toukeba na souci ya kolinga ar moi lelo to longola na mutema mabe na nenga ar ngapelo lelo nako qui n'est pas présent la di sobe na jouer nako qui ne peut pas présent vie de loin nako qui ne peut pas présent lombe biso to jouera na basila bisalu to jouera na ba Irsil Pechanga Black and Light ba Irsil Pechanga basa batu oyo basa bato ba na biso na nenga Sinark ba ici Pechanga basa bato to ana bango na ndenga Sinark te bango ba pas pressé lombe mais to zalaka na bango ensemble to longola mutema mabe la fille az artiste mais anu capter ba vitesse ndenga linga memelela art to mema art na ndenga kimia eza ko incapable te to ana ba dinana la douce to ana ba Sarah Masiala hein to sana ba Caroline Ikwa to sana ba Bibi Sansi to sana ba Tina Ramazani to sana ba Dasa Bokota ba Mama Esther Ngalasi donc tous les artistes belé le na Sinark toko kele la bactère te et ça va ko promouvoir art na biso ya Congo donc pour ça Caleb Toukeba na ko kele la te pour ça ndalinga ki to travailler na union. Merci beaucoup. Tozo Kinde Malema Sirma vers la fin de notre émission. Je sais que Bozo il a rubrique Nabino on a le prof. Le prof est à rubrique où on attend un combo y a artiste comédien invité Nabisonde Azali Koko Télé Biso. Et il déjà que Boyebi rubrique on a vraiment malamu mingi. Il y a le déjà le prof. Ouais, on est tout ça là. Ouais, les profs font un prof donc talara la musheni prof alangila donc na dona beja ape batolondo mwa bakurisiki alangila po yebo yo kase yondo wasenga kimpunya Eliote Bondombe mère Anitsi Mambote donc de Josi Kambokuta basala kinde kisha code Vandam na kishinga mpemba ba yo kozuna Miami Inyas Moleka mais ba dive fula mpungo ya Zarias mami nzumba pe ya Zarias moto no tuzo ya no wana tukeno na rubrique na mbango bangani ngaba place to bunga Mercedes Benz
Non, on t'en 5. Tellement il y a déjà 5 cas mbango. Sur 10 bazui combien? Il y a moto qui Mobiki Mobiki c'est sur 10. Ah. Mobiki c'est sur 10 combien? Mobiki c'est Mobiki c'est ça la théâtre ça la rôle à Yesu sur 10 combien? Ah, mutako ça la rôle à Yesu. Je sais pas imitara été sur 10 combien? Ah, Mobiki 0. Lianza sur 10. Ah, esokoto. Kata ba. Voilà soda makasi mais faut travailler nan. Combien? Tu vas travailler. Pomba. Ba faut ba bosser. Pomba. Ba faut ba bosser. Ngana bula ko tengela nga ba Jamel, ba Ipman, ba Shakisha, ba Chense. Ko ba nyosa tenga va mutazino azati. Oh nga ba tuna selo tanga ba Rambo. Lelo o masa na biso kufa. Modero. Ah, wala fait na ngai mais fait à sa côté alimentation. Vers sa côté alimentation. Il faut tout ministère il faut un ministre donc ministre Damson. Batista. Damson nan Batista. Oh Gabriel Batista c'est gars catcher. On a Batista c'est gars catch. C'est la bandeau sur tenga mutazu azati. Te autant indesko bato ba non valable te. Na 5 millions sont tangi mobiki sili anza muta valable azati. Te batimbi nanu c'est faut batimba. Moni lelo oyo balobara. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Hein? Le homme t'a tourné film Spartacus, hein? Batman noir, à Koufi africain tout les là. En bon, merci beaucoup. Zongole pour comprendre vraiment directeur des études d'Abino Lelo Dan Mosengo. N'a pas ça résultat, mobi qui se juité, yalo la bi que faut coller sa musala, wana musala na mute, lianza balobi tout ça non il roté. Travailler non sous makasi pomba balobi. Yo atana nchiko kota na yote Batista babiza kachera modero babi ministre ya fufu ndeyo bamasa bawela kolonga ba groupe omoni lelo babiso to soit toujours formation après ça Caleb Tukibana bamasa belé lelo baya na monde art bakembisa idéologie te ezo ndire na chik fo bandango maternelle ou primaire tuzo matamale malembe so bango balonga maternelle mbamo université imagine toi bota la théâtre na moto asala na théâtre te mais a corriger théâtre bango baza batuma baza trop focalisé na bagag qu'il y a des pièces pénables, qui pièces éducatives, ne total des pièces locales, sinon tout bête, il y a confinement, local des pièces tout ça là, il y a double visage, hein, au senti pénal que pièces sont éduquées, au moni le loyo, ba richesse capi, ba Roland Kambila, ba kukunyungo moi ka El Chanto de Kimbanse qui ba Roland Kambila tant ba vanda na ba François là, ba linga pe. Par rapport on a tout posé question moi na kati on ba mort et le roni ça là que art dramatique nous surtout théâtre na biso tout comme niveau moi na ba nigérien té na ba ivoirien té et le roni nezo boma art dramatique et ça Simambi muta mabende 5 minutes to linga to comme loka ba Nigeria to linga to comme loro la bango mais ce que tellement toi na Simambi toi na haine pour ça Caleb Tukibana linga moderniser théâtre to comme rolega na ba canal Sats hein et ça ka te que ba Esther Toté la bataille arabe à Nollywood comprends et ça te que hein ba Kiamine Bongenza hein batala araba hein quelque part yo polo bantima mais ayo to tenglo ba komba bande on a bino ba collègue na bino bosala na bo musama lobi ozo boya bango wana mona pe on a pe atimami te na boy est-ce nga na boy muto na lobi nde vérité na encourager kutu bande ko na ngai ke musala ba osala ba komi na nuté faut ba luka ba travailler omoni lelo yo nga na répétera chaque lundi mais ba ma sebele ba répéter souté répétition pour na bango ça la souté ba koma ba leader. Mais autant la travail ngana kutana na bango ya mona ba tournage et moi pena beaucoup tani pena na ba PD na da na ba tournage kutana pena ba ada na ba tournage otali ke ba ya ba travailler na bango mais ba ko mati donc ilo kongo ba pese ça te donc succès et ça art ko ça na succès ça te ke on a art ils ont des pasteurs morani une église à munene mais on a pifoté mais pas ça moi bana mo église à Kurudimba au monde amna ke mpifo donc ceux qui vont pena tchacho mbala kashogi yolo brasserie na tetracycline hein ata pena yele mokobe Salvador Maya salakinde ki yolo pena Jean-Claude Van Damme au monde a c'est pena ke batolon de Toulouse ba reste na katimini ba bimsum c'est que merci beaucoup vraiment je tiens à remercier beaucoup Priska Baonda la taille de taille na Pession Bote Bishiko Zali na bosanité Esther Odia Kitokonde ye l'anza masalara kitoko de Esther Odia na Pessimbo titotiki le temps on a vraiment to kotiki le temps on a to comme Roland Kambila hein Roland Kambila zolanda ngai et puis li sezama et ça est un peu court na moni Esther Toté là hein
sunganga ko pour moi zimela na rotikela nanga vraiment tant wana na suka to ko moko vraiment na suka émission na biso soki lelo autant tu as 5 combos mbango 5 présidents babi ko lelo ça bagaga no kana ba président moko boy obuzora 5 na Congo zo nani na nani obi défendre mbona question oyo fona fandisa pena ba Kiamine Bongenza hein ba ben toté hein ba ben toté là ba parfait toté là fona fandisa bango pona question 5 ka équipe nationale ba toti na ba ko défendre biso libanda 5 kaka Esther toté là ya Willy Musheni Gloire Kamwini Nzamba Lola 5 kaka to beta kani siko ya mamba théâtre 5 ba défendre mbora libanda 5 kaka parfait toté là Nzamba Lola 5 kaka baki défendre Congo libanda Lola Musheni no ya liboso Presa Caleb Tukebana Dinana la douce 3 Sarah Massia la Mansoni 4 et puis namoni Papa Liwa Papa Liwa 5 Koki to défendre Congo bien pour la charité bien ordonnée commence par soi-même so zela natanga bango bagugi. Merci beaucoup pour comprendre vraiment santé. Ils allaient vraiment malamuté. Tout comme vraiment dans cette émission na biso Gloire Kamoni, merci beaucoup la disponibilité. Nous boyebi vraiment l'émission des Alaka. Na souka na posera question moko pour na kabana invité na ngai. Tout comme na vraiment invité tout tikilo tombon ki mama banga na yo au sekisi bato. On a zo des annoncer émission. Après na posera question moko pour boki mama banga na yo ngabimi na ngai. Comprendre les gens. Mais jango salara bongo ndenge ma ofena nga Florimbadu. Na tikilo go rabango. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Comprenez le temps et les temps. On dit souvent de bonnes choses, ne dire jamais. Vous allez vraiment s'abonner vraiment massivement à Ami de télévision car votre humble serviteur sera toujours là disponible pour vous informer. Gloire Kamoni, le maestro de la réalisation, moi je l'appelle souvent le king de la réalisation. Ma caméra, Nabosanite Beni Mafuta, l'image qui parle des appareils Moussou Swazalité. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Bokende n'a posé question souka pour Boebi Bilenga a Ezalatina souka. Question dans souka zaboué. Ne sobena saisa na lekina seka ne sobena saisa na lekina mais venez so dos ndomba sa sangisa bango na to seka question na ngo pesa ngande kombo saisa déjà saisa ine salara déjà batté mutabimara champion ezala di esobe na festival to seka donc mutazara na coupe eza esobe c'est que ça il faut le travailler bazonga sous na festival pour azwa coupe wana malgré to seka esala ma individu pour nga na senga reza pena ki gouvernement de bengisi biso tout ye to sekisa. Donc tout ce que zagi individu vena so dof ndomba si honorable on a profité na pesa mbote kota zali pomoni lelo na Congo to na défaut mo ba politicien congolais ba ko supporter nzalate et puis ba ko supporter position tout lelo ba fait na biso Tshisekedi le père ba kufa na idéologie tikdok ya kufa pena ndima te ba Hitler ba kufa bandima te mais ba fait na biso lelo ba yuma ba komi ko perdre on point ba bi mona mboka tango za mona mboka foza la mona mboka donc ne jamais trahir le Congo on a idéologie père atike la biso oui to connais na suka émission ouais to so ki fango to commissariat na sukami otina kana banda poser ba question so o mona senga inga général Nazaria Sawai mikolo ba benga na emprisonné qui vit dans la liberté donc na banga na kumba ti na selembao na trahir Obi nanga trahir bon la minute yebi muta trahir Congo te o fait nga bokechum ya yambo bokoto yebi mambu na oloba ya Laura Sokoko yebi mambu na oloba dégâts vitesse sage kende ya Laura Sokoko ne jamais trahir le Congo nanga trahir jamais nanga trahir batutu ba talanga ba yebi a perdre ngana yebi a perdre nanga trahir vaisseau pio na tona opena Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci.